bakofinga tina sona tomikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya agence assure Pochan Handel #1 na kati ya Bundes. Pochan Handel mobange na bango deux fois te. Pochan Handel bandeko na ngai soko na koli na yo okangi ba carton okangi bilamba basani biloko ya ndenge na ndenge chez Pochan Handel ya sir na ndenge osakana te oza na voiture na yo oza na posa voiture wana ekende na Congo na RDC na Kinshasa Pochan Handel azali wana bandeko nango oza na besoin ya kosala conteneur Pochan Handel azali akoya kotikela yo conteneur na liboso pena ya lopango na yo otondisi conteneur na yo nga nalingi 20 pieds nga naza na posa 40 pieds mobange na bango agence Pochan Handel akoya kotikela yo conteneur na yo bandeko na ngai ya Luanda Angola bandeko nyonso ya Kinshasa bandeko Pochan Handel azali wana mpona bino numéro 1 na kati ya Allemagne number 1 Pochan Handel mobange na bango tokoma kobenga esonga nzila yende moto azali molakisi number 1 na kati ya Bundes deux fois te Pochan Handel deux fois te bandeko na ngai bozala ebele bobongisa bakoli na bino bokomona épreuve ye moko ndenge babengaka esonga nzila bokomona mpenzaki ya solo kisalo ye deux fois te bobenga na banumero ezali fiche ezali komonana bobenga to bobenga ngai moko Kongo alenga nazali mieux placé mpona komonisa bino na Pochan Handel number 1 Pochan Handel numéro 1 na kati ya Bundes. En tout cas papa continue toujours mosala na yo ya kitoko ozali kosala mpona bana Bundes pe bana ya Europe mobimba kisalo toujours Pochan Handel number 1 Pochan Handel numéro 1 na kati ya Bundes. Papa continue na yo kisalo toujours yo deux fois te nzamba pambola yo Pochan Handel mobange na agence number 1. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino bandeko nyonso tu nzambe apambola bino masolo na biso epesami na ndeko na bino Chora de Sulanga KL Kidi Kongo alenga nzambe apambola bino bandeko vraiment esika nyonso nzambe akobatela bino surtout bandeko bapartageaka vraiment ba émission nga pena na bondelaka mingi mpona bango parce que baza kopartage bamessage oyo biso tozali kosala mpona biso bana Congo nzambe akopambola yo soki opartage émission mpe osabone na Kongo Alenga TV bandeko tozali koluka babone bokoma ebele mpo baémission mpe ekokoma mpe ebele soki babone boza moke tokosala mpe baémission mingi te mais soki bokomi mingi baémission ekomultiplie parce que tozali na posa il faut tolobaka mingi makambo ezali koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo masolo na biso toyaka kaka koloba masolo oyo etali la RDC pe boyebeke Congo Kinshasa Congo Angola Congo Brazzaville oyo tobengami bato ya mangala donc yango moni bandeko ba émission na biso lokwa tolobaka na lingala to partageaka yango tous les trois pays wana parce que toza komona ba Ivoirien bakomi kodéclare na ba TikTok bakomi kodéclare na ba Facebook ke bazo comprendre biso ba Congolais te ndenge nini tokoma kosala ba émission kaka na lingala alors bandeko na biso ba Ivoirien ba respecter biso vraiment français ezali langue na biso te eza pe ya bango pe te mais français ezali langue ya colonisation ezali langue oyo ya ba français parce que tant tozali en Europe
neti nga naza na Allemagne okoki jamais koloba na allemand tika kolobaka na allemand lobaka na français ya kolinga yango te. Alors pourquoi biso tondimaka ya mindele oyo ya biso moko toboya yango? Donc bandeko na ngai désormais bandeko ya ba ivoirien biso ba congolais toza na 3 pays na biso e compris na bino mpe bato baza mwa moke na Cameroun oyo tobengi bato ya Douala, parce que Douala bazali ki Douala elakisi bato ki Douala elakisi ba réfugié bato bautaka na Royaume Congo oyo bakendaka na Douala na Cameroun yango babenga bango ba Douala. Donc baza bandeko na biso bandeko na biso lingala oyo tolobaka bango mpe kuna en tout cas bayokaka yango. Donc tozo partager lingala na Angola pe na Congo Brazzaville. Donc bekolo nyonso ezali na bamboka na misato bayokaka lingala. Donc bandeko ba ivoirien bosala effort po bino mpe boyekola lingala parce que lingala ezali international. Merci mingi bandeko na ngai. Lelo na ye po tosolola masolo mosusu te kasi lelo na ye mpona koyebisa bino ke lelo tokosolola masolo etali bolingo. Boyebi ke na Congo pour le moment eloko mosusu te oyo ezali korenie na Congo ezali bongo likambo ya muyibi. Muyibi oyo tobengi voleur, vol. Viol te mais vol. Donc ba voleur oyo tobengi ba miyibi omonaki kofia biso mpe nzembo ya miyibi bato ebele tozali kolobela mpe ba miyibi kasi yango tomonaki biso mpe bapanzisa yango ya solo tokoki kotika yango kaka boye te biso mpe fo tolobela miyibi. Miyibi ya solo mo wana muyibi ezali mundele te moto aye kolakisa biso yango to mpo mwivi. Muyibi mwivi tozala bakombo ebele tobengaka bango babalado bakombo ebele bamosusu kutu baza mie place ya koyeba bakombo mosusu. Donc mais en général tobengaka bango bamiyibi. Donc lelo toye kolobela bamiyibi oyo babengami bamiyibi ya bapoliticien bamiyibi na kati ya bainstitution nyonso tu bainstitution nyonso pardon oyo ezali na mboka na biso. Na nsima na ngai na banzi bomoni ezali bongo foto ya Papa Diangenda Kutima. Papa Diangenda Kutima oyo azalaki bongo parce que aza lisusu na biso te na bonzoto oyo azalaki bongo chef spirituel ya église kimbangiste. Papa Diangenda aza na slogan oyo église kimbangiste ezali kati na instructure ya kati église ya lingomba ya kimbangise ezali bongo bolingo. Bolingo, mibeko pe misala. Eza na 3 biloko wana bandeko. Bolingo, mibeko pe misala. Papa Diangenda ateyi yango depuis 1959 na kati église kimbangise tina ndenge aye kokufa. Eloko ya mutuya ko ye atikelaki bandimi na ye botikala na bolingo botikala na mibeko pe bozala na misala biloko na misato. Mobutu ntango azwi pouvoir amoniki ya solo siloka ya bakimbangise oyo ezali eloko moko il faut totia yango na kati ya politiki pe na kati ya gouvernement na biso aye na paix, justice et travail. Depuis Bakasavubu, biloko na pe zalaki. Mais Mobutu atelemisaki yango pena na paix, justice et travail. Bandeko na ngai lelo soko tali na mboka na biso mboka ya Congo. Papa Diangenda makambo nyonso lelo oyo alobaka tozali komona yango ezali kosalama. Soko tali lelo na biso ba Congolais même ifumuki mbango oyo biso tozali koloba tolobaka ti lelo eloko kaka ye ayebisi biso ezali yango wana. Bozala na bolingo soki boza na bolingo bokotonga mboka oyo
bapoliticien basoda azali koteya basoda ntango ya colonisation bozala na bolingo. Papa Diangena ateyi basoda bozala na bolingo, ateyi bandimi bozala na bolingo. Nzambe aluete to sa mutu na lenge na biso. Donc mutu azali so nzambe. Donc à travers mutu wana ozali kumisa yo moko, ozali be kumisa nzambe na yo. Mais soko ko boma ye, ko yiba biloko na ye. Oye ko bundisa ye. Oye ko kuluba makamba kuta na tena muzala na yo. Wana Alexis Sol bolingo te. Tozala na bolingo. Tozala bana na mibeko. Soko to lebi tosala boye, tosala ndenge wana. Nzambe alubi te koboma te, koyiba te, kosala kobo te, etc. Kasi ya solo bandeko analyse lelo na kosala mpona kolakisa bato ya solo babiloko wana misatu oyo Papa Diangena atikelaki biso na kati ya Congo, na kati ya lingomba na biso, parce que yango wana bakomaki koaplike yango mingi na kati ya gouvernement na biso pe justice et travail. Toye ko remarquer ke ya solo bandeko ya liboso ezali bolingo. Soki lelo otali biso ba Congolais oko remarquer ke bandeko toza penza na bolingo te. Biso na biso bolingo avant tokenda na bapolitisien lelo bazosakana na peuple congolais, boko remarquer ke ya solo bandeko bolingo penza kati na biso bacongolais ezali te. Obandi na bafamille parce que bakoko na biso likambo tali bolingo balingaki korespecte eloko ya liboso bolingo, parce que à partir ya bolingo yango nde bokosala quelque chose na mboka na bino, parce que ntango boza na bolingo mutu moye aya kobotola bino ta mabele ya pamba ekozala te, bakobotola bino mabele te. Bolingo bandeko langa yango etongaka mboka, bolingo yango mpe etongaka famille. Okomona famille bokomi makasi, bokomi mpe bato minene, bokomi na mbongo, bokomi malamu soki boza na bolingo. Mais soki boza na bolingo te bandeko na ngai bokosala eloko te, parce que moto akoki kokota na famille na bino asali oyo akoki kosala, parce que moko loko boza na bolingo te okomona moko aye atrahir mosusu traître. Pays na bino so boza na bolingo te, bapoliticien na biso so baza na bolingo te, pays na bango ekozala facile na mutu nyonso akota po adétruire mboka wana. Église nyonso tu na Congo soki baza na bolingo te bandeko na ngai, soki botali lelo boko remarquer ke baeglise nyonso to bandi na église ya Papa Diangena tika ya tikela biso bolingo ya liboso bolingo, kasi bolingo na kati ya lingomba ya Kimbangise ezali te, parce que soko tali lelo okomona ke église Kimbangise tango Papa Diangena ava kufa atikaki yango moko, kasi lelo ekoma mibale. Donc bolingo ezali te. Okomona ke bandimi ya koto oyo na bandimi wana bolingo ezali te. Soko tali lelo ba mangomba nyonso toza na Congo lelo banda ko contrôler yango, komona ke pasteur oyo munene autaka na église ya pasteur oyo bolingo ezali te. Okomona diacre oyo azalaka diacre ya pasteur wana alongwa mpona nini bolingo ezali te. Na ba famille pe ndenge moko toza pe na bolingo te, ba camarade bolingo ezali te. Partout na ba société bolingo ezali te, kofunda na bango poni balongola moninga na musala poni ye areni. Donc bolingo ezali te. Bolingo Papa Diangena teyaka bandeko toza na bolingo, okomona ke bandeko bolingo ezali te na biso ba Congolais. Lelo toza komituna
kombo ya bolingo so tobalolongo na balangi nyonso to ya mokili ezali me ndenge nini bamindele baza na bolingo ndenge nini bachinois baza na bolingo mpo mona chinois trahir ndeko na ye ezali mpasi mpo mona chinois ateka mabele na ye aloba likambo moko boye ezali mpasi mindele bango moko tozali awa kosanti ke baza na bolingo bafamile na bango mpona toujours bazalaka na bolingo lango ata mo problème ekozanga te na bafamile nde tozalaka wi mais bolingo baza nango bandibu mpe ndenge moko kaka biso baafricain et surtout biso bacongolais toza na bolingo te tozo kokabwana mibeko ezali kotosa mibeko baboti na biso bakoko na biso ya kala balobaki mibeko ezali mibeko mpo mo deja mibeko ewuti epa mondele te mibeko deja ezalaka na ntango ya kala papa denge nalobi bolingo mibeko ebandaka mpe na eglize oza kokende eglize nyonso ezalaka na mibeko nango eglize mosusu balobi ke no kosokola mai te sokola ta mosusu boye sokola mai komela mai donc bato na bato baza na mibeko na bango oyo batie na kati ya eglize ekole nyonso klase nyonso soki okeye komona mibeko ezali na kati ya klase okoki kosolola te na kati ya klase otya makelele na kati ya klase eza mibeko na klase fo ozala calme ovandi oza koyoka mateya to opemi oza calme oza koyoka professeur azali kotangisa mpo kotisa matière na kati ya motu na yo leta mpe aza na mibeko leta oyo tobengi mbulamatari mbulamatari mpe azali na oyo aye mibeko ya leta elobi ke soki oyibi bakoya kokanga yo donc moto okoki koyiba te lelo toza kokamwa bandeko na ngai lelo na Congo toza koyeba lisusu te tokosuka wapi na likambo tali leta oyo mibeko ye moto esengeli arespecte yango bandeko na ngai leta akomi muyibi moko ekoti na Congo tozali koyeba lisusu te papa denge nalobaki bolingo mibeko mpe na misala leta Mobutu alobi paix justice et travail paix efe ezala na mboka paix yango wana fo botya ekoma bolingo justice ezali mibeko travail ezali mosala lelo tozokomprendre te baministre na biso lelo na Congo bandeko tozali kokamwa un ministre akomi ministre azalaki na eloko te mbala moko komona kaka ministre bandeko nanga tala barecherche tozali nango bomoni jaune oyo oza komona na or kuna tozali na bacoltan bacobalt donc baminere tozali nango yango wana na mipanzi mpo oza komona miyibi ya bapoliticien bambongo na bango ekendaka kaka nde tozomona na basaki ndenge bamemaka yango parce que ntango bayibaka ba 1 million bandeko batiaka yango na basaki ezalaka sheki te ke ezala vraiment moko boye non kaka banke oyo toza komona mbongo ebimaka wana baza koyiba leta biso peuple toza koyeba te na bato bayibaka oyo babrakaka bato na kati ya babanke bazobimisa bambongo na miyibi oyo tobengi ya baministre bazali koyiba mbongo ya leta ya trésor public ya biso peuple baza koyiba yango baza kobimisa yango mpe na basaki ndenge bato babrakere ya babanki bandeko na ngai sikoyo nani
tobenga ye nani po richesse yango wana ebimisaka mbongo oyo mbongo ntango oza kobima ezali kosenga boservir yango l'État peuple fo azwa kolia ntango mpepe aza kolia mbala moko akozala na bolingo na papa na ye po papa akendaka mosala papa akozala na bolingo na bana na ye mpo bana na ye bazali kotanga me sikoyo biso na Congo mbongo nyonso to bazali koteka richesse oyo baministre bazali koyiba yango parce que baza kozwa yango teke ona basalaire na bango me baza koyiba yango tala motema mabe donc mibeko bazali korespecte yango te bazali korespecte mibeko te parce que na kati ya mibeko esengeli koyiba te na kati ya mibeko esengeli fo pesa misala oyo ezali troisième slogan église Kimbangise na ndenge ya Mobutu atiaki pe justice pe travail soki bozwi mbongo ya l'État trésor public ebimisaka mbongo mpona basala misala ndenge tozali komona président sikoyo azali kotonga banzela po biloko ya kolia ezwa nzela ya kolekaka po peuple azwa biloko ya kolia bandeko na ngai bamiyibi oyo tomoni basimbi basaki ya mbongo balati bakagule na bamiyibi ya baministre baza ndenge moko baza miyibi tokobenga bango babraqueur toko kopesa bango baqualification nyonso eza bakombo na bango bavoleur miyibi bavulumutu baza miyibi po parce que ntango ministre azali koyiba basaki ya mbongo ya l'État bandeko bilongi na bango mpe ebebaka parce que ayebi ke eza mbongo na ye te aza koyiba pepe okomona aza kobangabanga bakomona biso po eza mbongo na yo te eza neti mutu ndenge bato baki na poto baza koyiba bato baza koyiba kala baza koyiba lelo oyo sikoyo akomi mokolo moayiba susu eza te kala akomi jaloux na bajeune ya lelo donc ndenge moko bamiyibi ya baministre oyo toza komona baministre na biso ce sont des voleurs ntango bayibaka mbongo ya l'État babangaka akomi kotalatala nsima bamoni te moto moko akompane chèque yango nde na sine te ndenge epesi pepele c'est bon na bafrançais na bango milai oui c'est bon et ouais c'est combien c'est 1 million oui non mais ça 3 millions 3 millions bandeko na ngai miyibi donc Koffi Olomide aza na raison ntango ayembi nzembo ya bamiyibi malheureusement oyebi ke nzembo ya Koffi ye lokola banzembo na ye adeklaraka yango Koffi lokola alingi mbongo soki ozwi nzembo na ye obalanse yango na émission alukili o problème na YouTube yango bato bakóma na bango kobanga ye na banzembo na ye ti mokolo ye moko tokomona ke atie mpena nzembo ke ndenge ayembi nzembo oyo ezali nzembo chanson moko patriote il faut atika bato bazwa yango batia yango na baémission ekosala bien donc bandeko na ngai ezali mpasi mingi na miyibi oyo bazali kosala biso ezalaza tala richesse tozali nango donc bandeko ezali mpasi Koffi Olomide nzembo ayembe ezali malamu bandeko mingi bazali kofélicite ye c'est vrai oui nga mpe na félicite ye parce que asali nzembo mpona koyembela miyibi ya l'État ya peuple congolais asali nzembo mpona koyembela miyibi lelo bandeko na ngai tozali kokamwa bandeko na biso ya bakombatant balobi ke ya solo Koffi azali ayembi nzembo wana pote ya solo abeta concert awa na poto
bandeko topesa courage na ba alanga nzembo na biso. Tant que topesa bango courage ekozala bien lobi to mona pe jibe ayembeli miyibi wera fabrikas fali pupa faire tango bima pe wele azana banzembo sa bongisi na kata wele tango bima akoyemba pe miyibi. Pourquoi pas topesa bango chance ba yemba ka boyelo ko biso to lingi to monaka ba musicien na biso ba banda pe ko yemba ka ba chanson patriote ponini e kotisa biso esprit biso ba congolais esprit ya ki patriotisme kota kati na biso to comprendre que ya solo l'état pardon ba politicien ba ministre boza miyibi botika nde ko yiba parce que mbongo bozali ko yiba ezali ya biso. Biso nde totiaki bino wana po bozala balobeli na biso na monde mobimba. Fumuki Mbangu yeyo alobaka yango alobi ke tant que boko yeba kozala na bolingo te boko koka pe kototsa mibeko te pe boko yeba kosala misala te. Papa Dienge na pa alobi soki botosi mibeko te boko lingana te boko bunda boko swana. Mwa pe boyeba mibeko ekozala te yango nde kotinda bino bosala misala te. Bandeko na ngai tolanda nzembo ya Eli Kamano oyo azali bongo un grand patriote ayembaka banzembo lelo pe akota na politique na Guinée mais kasi ya solo banzembo na ye en tant que patriote atikela batu bozwaka banzembo wana po batu ba comprendre réalité ya mokili ndenge ezali kokende. Afrique to Congo ezali pays pauvreté. Tala ba minéraux tozali nango. Tala ba minéraux. Ba minéraux nous soza boza ko mona wana bandeko na ngai ezali ya biso. Mais lelo ba minéraux nous surtout bato baza ko profiter nango ezali ba américain, ba anglais, ba allemand, ba français, ba russe, ba chinois. Mais biso moko peuple congolais toza ko profiter na ba minéraux oyo te parce que esprit patriotisme toza nango te. Yango foto comme ba patriote tika toyoka ba nzembo boye po epesa biso penza makanisa malamu oyo tokoki kobundela pe mabele na biso po to profiter na ba minéraux oyo ba koko na biso nzamba apesa ki bango. Tolanda nzembo ya Eli Kamano bongo to zonga la sima to suksa masolo na biso mokolo lelo. La bauxite de ma Guinée, le cacao de la Côte d'Ivoire, le caoutchouc du Libéria, le coton du Burkina Faso, le diamant du Congo, le pétrole en Centrafrique. Yeah. Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre? Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre? Il nous tue, on applaudit. Il nous affame, on les acclame. Il détourne, personne ne réclame. C'est pourquoi en Guinée, personne ne contrôle. Il nous vole et continue à enrichir l'Occident. Il s'endette auprès du FMI en souriant. Il réoriente tous ses fonds chez les blancs. Mais cette fois-ci, dans leur compte courant, ils disent qu'on est pauvre. Quand il s'agit de payer, ils disent qu'on est pauvre. Quand il s'agit de rembourser, ils disent qu'on est pauvre. Quand il s'agit de payer, ils disent qu'on est pauvre. Qui dit que l'Afrique est pauvre, man? Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre? Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre?
pas pauvre. Elle n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, man. Elle n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre. La bauxite de Madiné, elle n'est pas pauvre. Le cacao de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas pauvre. Le coton du Burkina Faso, elle n'est pas pauvre. Le caoutchouc du Libéria, elle n'est pas pauvre. Le diamant du Congo, elle n'est pas pauvre. Le pétrole en Centrafrique, elle n'est pas pauvre. Comment se fait-il que l'Afrique soit pauvre? Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre? Qui a dit ça? Qui a dit que l'Afrique est pauvre? On n'est pas le mauvais échantillon de toutes les races que Dieu a créées. On a tout simplement de mauvais dirigeants. Matondo mingi na bandi bolandi nzembo ya Eli Kamano bande kozali pasi pe mawa mingi donc yango tozali kosenga pe na Koffi Olomide nzembo sali toyebe ko sali yango te po o se réchir ozwa mbongo non nzembo sali tika na YouTube batu batala soko kozwa ba vie na yo pe ozwa ba vie na yo mais batu bazwa nzembo wana pe bamanda koyoka yango Eli Kamano boyoki nzembo na nzembo za koyoka na elengi oza koyoka maloba ata yembe on a français parce que français eza langue to tangeli na ba classe toza koyoka donc ba bande ko ba ivoirien bo comprendre makambo ebele za na nzembo wana donc bande ko ngai bande ko na biso ba musicien na ba o ba yeba ba chanson chrétien botika ba nzembo ezalaka na YouTube pona batu nyonso bakoka ko comprendre bazwa yango lelo toza komona tellement bolingo ezali te na ba musicien chrétien bakoma kosala nyonso mombongo bazwa mbongo mpona banzembo na bango basenrichir ntango nyonso oluka mbongo moyo oza na bolingo na bandeko na yo eza te bokomi kosala baconcurrence ya banzembo bolingo eza te banzembo ya nzambe na kala biso toza koyoka yango ezalaki nango cher te mais lelo te malgré YouTube ekota mais ya solo bandeko na nga ezali passe donc bandeko na nga miyibi ya mbongo toya komona mbongo bakongolais bapoliticien congolais botika koyiba po président Fachi baprésident nyonso tu baleki na Congo parce que likambo wana mpe eza kolobama mingi balobi président Félix Jean-Marc Kabunda alobi ki ya solo basaki ya mbongo ekatisaka na avion elekaki kutu basaki ya mbongo keza komata avion po eya na mikili ya poto c'est vrai bandeko na nga kimuyibi ezali parce que bomoni bandeko ya miyibi bomoni bandeko bayibaka babraqueur baya miyibi makambo ebele parce que mbongo na bango te bakei koyiba yango mbongo ebimi na banke donc bapoliticien baministre na biso mpe bazali miyibi parce que mbongo wana bayibaka yango ebimaka na banke baza miyibi Mobutu le seul président oyo ayiba mbongo ya leta te ezalaka kaka Kasavubu mutu moko tako ya aleki to tata moko mokolo aleka alobake non président Kasavubu ayibaka mbongo ya leta mbongo wana ezalaka ya ye te ayibaka mbongo ya leta asalaka elika moko boye asombaka ndako moko boye ayibaka mbongo ya leta président Kasavubu le seul Mobutu aye na gouvernement na ye babandi kimuyibi Mobutu ayiba
mutu moko ta kobeta tola alobaki Mobutu atikala koyiba te. Non. Mobutu, il a volé. Il était voleur. Ayiba biso peuple zaïrois congolais. Mobutu ayibi bongo wana somba bandako na ba Nice, asomba bandako na ba Lausanne, asomba bandako na ba Bremen, asomba bandako na ba Munich. Na ba États-Unis ne parle pas. Atinda bana na ekuna na États-Unis, asomba na bandako ayiba mbongo. Mais moi, trésor public, Mobutu a tongi ba pont maréchal, mais banzela pena boya malunga ya Mobutu te ko tongate. Boulevard bato batika yango zali ba Belge. Commune ya Bandal ba Belge bato batonga yango ya l'État. Yango batonga banzela na commune wa Matete bakalamu ba yolo matonge ba lemba banzela ya bumbu selemba Mobutu atikaka yango ndenge wana ba direction esalama te ka mabele bongo banjili ezalaka ndenge wana Sozakob biloko Mobutu atika ba symbole moko mais il était voleur ayibaki. Laurent Désiré Kabila ye mutu moko ta kolobaki Laurent Désiré Kabila yibite na 300 ka salaki posoka umelaki alingaki kaka pe ayiba parce que ye moko pe azalaki mutu ya masolo talaka déjà rebelle o asala déjà ba trafic ya bamabanga oyo ba diamant banini ba or donc ayebi masola likonda. Laurent Désiré Kabila azalaki pe moyibi. Joseph Kabila les raïs mutu ta ko beta tola lo bakeno Joseph Kabila tika ko yiba te bango tu ba yiba et comprendre ba ministre na ye lelo to ko mona matata ponyo ye pazana ba biloko ebele mbongo wana za ya kimuyibi bango nyonso tu Vital Kamerhe azaki pe moyibi bato nyonso tu baza miyibi lelo tozali na Faci Beton bango nyonso na ba ministre na to koloba te ke Faci ndenga ye wana ata 100 000 eleki te ke abendi yango pe leka non parce que système age wana eza déjà ezalaka ndenge wana mais loko nécessaire ezali lakisa biso misala yango tozali komona lelo Faci Beton azotongela bato banzela
pe abandi masala musala mususu nzela ezalaka te na Congo ye aye kotia banzela aye kozongisa bacourant na bakote nyonso tu ya bandundu courant ezalaka te courant eye banzela mpe komi kotongama kote ya Équateur courant eye Jean mpe Bemba oyo tukoloba yango courant eye donc bandeko na ngai kimuyibi mutu nyonso aza politicien na Congo ayiba na ye wana eza faux débat pene ya solo tokoloba lelo peuple ezwa biloko ya kolia na baminere bambongo eza kokota bandeko na biso bapolitisien boza koyiba boyeba koyiba ndambu boyeba mpe kotonga ozoyiba mpo na nini elobi nango nzembo toyi toyoka boza koyiba boza koya korrichir baoccidentaux mpo na nini bokoyiba te bapolitisien congolais eloko tokotelemela bino mbongo boza koyiba botonga mpe na mboka na bino botonga na mboka na bino tomona baboulevard wana baimmeuble mata baimmeuble bongo bato batonga na Dubai wana baza miyibi te bango mpe baza miyibi te bateka bapimbo basaka makambo ebele me bazotonga Dubai na Angola na bamiyibi baza te na Angola Brazzaville miyibi baza te saso ayiba te ayibaka te pétrole nyonso tu bandeko na ngai bapoliticien congolais bozala ta mite ya malamu basénateur elobi nango Kofi Olomide bodimine ta basalaire na bino salaire wana eza mingi badepute bosalaka na bino mpe eloko te bambongo boza kozwa bokomi na bajipe makambo ebele merci mingi na président Félix Tshisekedi oyo apesi baprofesseur mpe bavéhicule bazwa moyen de transport oyo bazopesa bato mayele lelo bango mpe fo babénéficiaka et pourquoi pas maître pe et surtout oyo bazotangisa na niveau primaire faci béton tomona mpe bamama na biso na mikolo omona se akoli me azotika te azotangisaka classe parce que vie eza passe wakota retraite réalité kimuyibi bolingo ezali te mibeko bolingi kotosa te mosala mpe boza kopesa te pe papa Diange nazalaki na raison nzambe aluye te tosala mutu na lolenge na biso donc mutu azali solo nzambe donc à travers mutu wana ozali komikumisa yo moko ozali mpe kokumisa nzambe na yo mais soko okoki koboma ye okoki koyiba biloko na ye okoki kobundisa ye okoki koloba makambo lokuta na ntina na mozala na yo wana olakisi solo bolingo te tozala na bolingo tozala bana na mibeko soko tolobi tosala boye tosala ndenge wana nzambe alobi ete koboma te koyiba te kosala ekobo te etc. tanke bokokoka kotosa 3 silogan wana te bolingo mibeko na misala mboka na biso Congo Afrique ekomarche te so bomoni kaka mboka nyonso na Afrique eza komarche yebaka bandeko na biloko na misato bazotosa ata mibale yango ozomona ke baza koevolue me biso na Congo nyonso misato ata moko totosaka te oke na bafamille bolingo eza te mibeko eza te misala mpe ezalaka te okende na bapoliticien ndenge moko okota na baeglise bolingo eza te mibeko eza te misala mpe eza te paster alingi ye asenrichir ye nde mpe aza na lar nga nde mopao pasta fona tala bapaster na biso ya lelo bakoma na bandako na bapoto na baafrique du sud partout mpo nini bolingo ezali te alingi kaka ye kaka azala na lar papa Diange nde tokouti olobela oyo atikali kotika ta villa moko te ke o villa oyo na aéroport oyo boyeboye ya papa Diange nde eza te tala bolingo azalaki nango mbongo na ye te aboyi kolia mbongo ya bato donc bandeko na ngai lelo namemelaki bino kaka na émission masolo na biso ya lelo bosabone na Congo Alenga TV baémission ezali ebele tokoyelaka bino kaka biso toza bana Congo tokokoma mpe te na Kinshasa tokobeta masolo merci mingi
na bandeko na biso baza na Kinshasa. Merci na Belinda Vidila na kati ya Kinshasa. En tout cas, merci mingi na bandeko nyonso tu. Vraiment bandeko na ngai oyo bokolanda émission oyo bopartage yango, vraiment bopartage. Nzamba kopambola bino. Belinda Luvambanu, en tout cas bambote na yo, mama na biso Belinda Luvambanu, bambota trop. Na kati ya Kinshasa, Belinda Luvambanu. Nzamba pambola yo, mama na biso. Merci mingi. Le 18 septembre, le 17 septembre, pardon, samedi, Eroga Lisungi, na kati ya Paris, mobange na mega oyo kosala makuna, bana gal, bagalwa nyonso tu, tokuta na bongo le 17 septembre, na kati ya Perfit, soki na bosanité, tokotsela bino pe ba non sola, mais ezali bongo na kati ya Paris, le 17 septembre, na kati ya Paris, bana gal nyonso tu, bagalwa, tokuta na kuna, po nenga tokuta na chaque 3 mois, avec Yemo Clara de Bruxelles, le fondateur, puis na Sanité, le président Lebo. Merci, merci. Merci mingi na Toto Chic, moi na Paris. Merci mingi na Toto Chic. Bolingo kakata, Toto Chic, kutu bolingo azakanango. Vraiment, na bandeko na ye. Merci mingi. Bandeko toza na bolingo, bana gal, bagalois. Bana Eroga Lisungi, tozala toujours na bolingo. Bolingo yango etongaka mboka. Oh, bami, master, tozala na bolingo. Nga yango nasengaka na master, nga na bami, tozala na bolingo. So bolingo ezate, ozolinga ndeko na se, na keto, bandeko na nga bosana. Nzamba kopinire yo, ako ede yo te. Yango, soko za na bolingo, ekozala malamu. Zala na bolingo, na bandeko na yo. Merci mingi na Alexis Champagne, motema ya Nancy Champagne. Merci mingi. Na pesi mbote na mama na biso Tani Boseko. La nouvelle mama, mbote na kuna na mboka Liège Tani. Merci mingi na lycée Konde, mon ami lycée Konde, bambote na yo. Merci na Général Ale Maloko. Général Ale Maloko. Ngambe na biso na kati ya Eroga Lisungi. Merci na Gwani Matota na kati ya États-Unis. Merci na Maviki. Merci mingi da solo bandeko na ngai. Aimé Voka na kati ya Kini. Siko zali kuna, en tout cas merci mingi na Mobembo na vacances na Elefanto, vraiment na ba petit. En tout cas vous allez bien. Merci mingi, bon voyage Aimé Voka. Merci na Blandine Voka, bambote na yo. Nzamba pambola bino bandeko na ngai, bo partager émission pe bo s'abonner na Congo Alenga TV. Nzambe akosunga bino. Merci mingi, botika la malamu. Lelo to ekolobela ka ba miyibi. Ba miyibi ya l'État. Miyibi ya l'État. Miyibi botika koyiba mbongo ya bato ya peuple congolais. Botika koyiba. Toza na posa mboka na biso Congo to développer yango, to évoluer. Mboka na biso pe bafingi biso mingi. To nyoka mi pona bino. Boza ko se enrichir mbongo yango pe boza ko tika yango na ba Dubai, na ba pays mususu ya ba Belgique, ba Afrique du Sud, to lembi. Tokolinga te toyaka na kini wana te po to kotika bana na bino. Jamais. Trop c'est trop. Fachi Beton, félicitations. Le seul président Olelo aza ko telemela miyibi. Pe le seul président Olelo alobi ki solo mboka Congo e banda ko tongama avec béton ciment likolo. To wana posa ya développement ya mboka. Ba miyibi nyonso tu foko kanga bango. Foko kanga miyibi. O député bokendaka kuna po bosala mosala ya peuple. Bolobela miyibi. Bomoni muyibi. O ministre moko ayibi.
bolekisa ye ndenge tozomona na bapays mosusu même na Chine to na Corée du Nord moyibi ya leta ya ministre bolekisi ye devant peuple amona moyibi tala moyibi yango ye makambo kosambisa kutu te bolekisi ye mpenza bobeti ye bangondo moyibi do bamiyibi oyo bapakaka bato bayibaka babongo na babanke na bamiyibi oyo babetaka bakula na baministre na biso en général bango nyonso tu miyibi bamiyibi oyo bayibaka na baetalage na baministre na biso bango nyonso tu miyibi tokotya bango baza ndenge moko soni ya kosakana te bandeko na ngai merci mingi na Kofi Olomide le grand mopao nzembo kitoko osali félicitations vie na biso tosepelaka na yo en tout cas merci mingi nzembo kitoko osali continue kosala banzembo ya bachanson patriote esalaka bien tala moninga toyoki Eli Kamano na bati oyebi ye atika banzembo na ye il a des chansons surtout bachanson patriote atika yango po bandeko biso tosalaka baémission tozalaka na posa banzembo na bino wana alors vraiment en tout cas ekozala esengo so tomoni olibere mpe yango mpona biso bachroniqueur tozwaka banzembo wana biso tolobaka tolobela mpe nzembo na yo me tokoki kolobela yango me so tolobi tozwa yango totya yango ata otye na YouTube yo kobloke yango c'est ça le problème parce que bato nyonso bazolobaka Kofi alikaka kaka mbongo donc grand mopao nga napesi yo merci me kaka koyeba kososola eloko wana kokorige yango merci mingi en tout cas merci mingi na la coco de tous mobange na bango mama na biso Esther la grâce mama Esther la grâce mama oyo aza na bolingo omoni ba mama bolingo mama bolingo ye azalaka na baproblème na bato te Esther la grâce donc ye azalaka aza na bayaya aza mpe na bamomi yango bandeko toteyaka kaka bino bamama na biso nyonso tu bosalaka baémission tozala na bolingo bapapa nyonso tu tosalaka baémission soki bolingo eza te bandeko yebaka yango eloko te nzambe akoyoko te il faut bolingo ezala soki oza na bolingo kotosa mibeko okoyeba korespecte ndeko na yo epuis okoza na mosala soki oza nango bandeko soki ozwi mosala ozozwa mwa de fiske mwa moke tindelaka bato mpe bazangi misala na Afrique wana nzambe akopambola yo me eloko oyo papa Diange natikela biso tanke biso bakembangisi toza na bolingo te ndeko ya 3 égale 1 okolinga ndeko ya 26 te mpo na nini papa Diange nakabolaki biso te abiki tozala kaka na bolingo totosa mibeko mpe tozala na misala neti ngai nazalaka na bolingo eza moto ya 3 égale 1 ezala 26 égale 1 nakolingaka bino kaka parce que papa oyo asimba motu oyo papa Diangenda apesaka ngai liteyaka bolingo mpo ngai nazwaka mateya na ye mpo asimba ngai alobi na ngai mwana yoza mwana tala boye mpo oza na bolingo oyoki na ya bolingo yango biso bolingo kaka ata osali oyo kosala etali yo ngai nazaka na bolingo na yo nazaka na bolingo na bino peuple congolais naza mpe na bolingo na bino bapoliticien nzambe na biso ateyi biso ndenge wana merci mingi botikala malamu tokuteli bongo mbala nsima nde na émission masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino Shora de Sulanga merci mingi na ndungu ndala jo ndala masa na ngai mpe nabosani te mokubwa fiando en direct à Espagne merci mingi en tout cas bandeko nyonso tu bokolanda émission oyo nabosani te Trésor Nzinga et surtout bana gal bundes bambote na bino tu ado lungu 0049 kala mingi te bomona émission mama na émission tokoyela bino na masolo na biso ya Feregola aza kobima le 15
annonce wana tobeteli bino kala te bandeko tokosala émission semaine tozobanda ya Frère Egola kobima na ye et puis na polémique ya Frère Egola na Fally Ipupa bandeko ekozala débat oyo tokovanda tokosolola yango po tofaire tomonisa bato pourquoi baza comprendre te Frère Egola na Fally Ipupa baza bana mboka moko il faut bazala na bolingo po batombola lokumu ya RDC. Nzamba pambola bino tokutele bongo mbala nsima na émission masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino Chora de Solanga. Bos abonné massivement na Congo Alenga TV. Merci mingi. Nzamba pambola bino. Abonnez-vous. Merci. Tokutele mbala nsima. Matondo mingi. Kalanga makambo kambo na mema na yebite kakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango